peuple de Dieu, oyo bolandaka biso na Sentinelle TV 1. Na sepeli su ko pambola bino peuple de Dieu na présentation bozana mama Bena na ebi ke tangu mulai boti kolanda mama Bena te to zalaki na Afrique to salaki tourner na Afrique je crois ba image eza na YouTube o bozolanda mama Bena ba tourner o to salaki et na ke ko pambola bandeko nyonso oyo bosutenaki mama Bena na voyage wana tika nzambe aleka lisusu na ko ba kokanisela bino to kendeki na kimia to zongi pe na kimia. Alors na plateau na biso to zana mutu na nzambe le messager proverbe 30 o bolandaka biso na e. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Shalom bandeko batali. Vraiment boko sepela isusu na oyo tokomemela bino ngonga to ngonga oyo boko kolanda biso na ebi ke ba émission o tolobelaka mingi ezali ba émission politique, religion, culture. Mais lelo mingi bokolanda biso face à face proverbe na mama Bena na religion. Alors yamboto kota na religion na biso na mutu na Nzambe le messager tozana na mwa ba mituna ebele ba commentaire oyo tozolanda ngo ndenge bandeko bazo ko tuna mituna na bango. Alors mutu na Nzambe na ko sepela vraiment yamboto kota na makambo oya mutuya oyo tokoloba na mekana ko tuna mituna ya bandeko pe bazwa biyano na bango epa na yo. Vas-y kende tuna. Par exemple na commentaire mususu bandeko ba tuna ki bituna na bango balobi eza na message opesa ki mipona biso basi oza ko beta sete mingi pona ba suki nini ba beauté ba rouge à lèvres ba maquillage c'est comme bandeko na balobi ke baza ko banga ko poussa na pembeni na yo c'est-à-dire ndenge zolo babongo ba kokota lola te to ndenge nini baza na posa ba ya pembeni na ome bazo banga soko ko éclaircir bango. En fait na sepeli batebele pe babenga kinga nga mo pe na tanga kiango Bible est claire. Na Matthieu Matthieu azobisabiso Matthieu 6 et 33 azoba chercher d'abord le royaume de cieux. Moi na Nzambe o babengi chrétien tango yambi Yesu ndenge bande babengaka born again eloko aliboso il faut luka bokonzi na likolo. Alors lelo eloko zo kamusanga nazomona un peu partout bato belé balobi ba okende lola. Bato nyoso balingi ko ke lola. Mais lola eza na ba principe nango. OK. Ce n'est pas parce que dans une église chaque jour, c'est pas parce que vous avez la Bible ndo ko ta lola. Pour que ne lola, eza na ba principe nango. Alors moka ba principe et ali il faut ça naturel. Ce qui lelo yo omoni ke Nzambe asali yo na libandi. Yo omoni ke libandi ya mabe o keba planter o suki o corriger Nzambe. Ce qui lelo Nzambe asali yo mutu mwindu. Yo omoni ke za mabe o tcheko o corriger Nzambe. Parce que chaque teinture mutu Nzambe asala yo, chaque longina yo ndenge Nzambe asala yo, eza na référence moko. Eza na mobali moko parfois azolo ba mobali ya vina yo, abinga na mobala ka mwasi ya bois noir. C'est ça yo ko tia choko. Directement au raté libala wana. Pour mobali o ya vina yo, akoluka mutu mwindu. Donc ozo corriger Nzambe. Eza na ser moko abenga inga nazo sambela, nazo bala te tu na tunoza âge on a 35 ans. Ngala ipse so oza na 35 ans, ti si koza na fiancé te se oza bizali mabe. Parce que c'est pas normal na 35 oza na fiancé te. C'est que mibali na so ba approcher yo, ba mono oza bizali mabe on ba kimayo. Ou oza na malédiction, il faut luka nini délivrance ou osambela kanesika ya mabe nzamba zate. Za biloko misato. Ou yomoko ou malédiction ou oske ko sambela sika nzamba zate. Okay. Donc lelo oyo bato ba komi ko luka mingi bate ya bango o bango balingi. Mais biso toza ba jar ya ba pasteur corrompité. Biso toza ba jar to sepelisaka mokilité, biso sepesa nzambe. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ, je prêche la vérité. La vérité, il y a un quoi franchir bateau. La vérité, il y a un même alola. Alors, ceux qui ont moutomoni que non, nere lelo. So naïf so ba yembi belé, ba protocole belé, ba pasteur belé na basina mibali ba okene lifelo. Kaka ne latel na bango. Kaka na lolenge na bango bato beli ba luka ba problème mais so to lobité moi pe bato un peu ba bongwama ezate donc yesu le raoya awa ko zoba o ba botama ya sika ko botama sika et l'axi faut ça naturel
lelo oyeb sanga pour quelle raison basi ya mwindu ba basi kitoko bazo soka ba suki ya ba chinois ba suki ya bandoki ba otiala mutu pour quelle raison moi si à Afrique a moi si kitoko zo manzaka ba ndoki ya ba démon j'espère Jezabel atie au monde même portable ne mo kazo ko simbate ako ko lambate donc nous surtout on a esprit démoniaque et ce côté li mutaza envoûté a on va changer te mutu faza naturel neza masalai et ça m'a bêté ko pakola moi savon et ça m'a bêté ko tia moi raboté et ça m'a bêté ko tia moi rouge mais elle l'écaté ce qui comme excès et comme un esprit il y a Jezabel. Voilà bandeko basi pe maman biso tuna ki mutuna aux réponses c'est pas proverbe 30 wana toleki et puis nazo dédié émission oyo na bandeko nyonso tout oyo tokoti décembre kalate année aussi là émission vraiment ezali émission ya fin de l'année oyo vraiment ekopambola bino. Alors deuxième question messager eza ndeko mosusu atunaki balobi balingi bayeba po bazo comprendre yo te ndenge ozalaka oza sévère oza colérique ou oza yanke na biloko na misato ndepo nde matano ndenge oteyaka ali azo comprendre te abi ndenge oteyaka wana jiko olandinga bien ozalaka sévère oza yanke ou oza colérique azo comprendre te. En fait nazali yanke te nazaka yanke natika nazali sévère te mais naza colérique te mais na sévère donc naza yanke te natika ki yanke nazali colérique te mais naza sévère. Sévère pourquoi? Parce que Nzambe tokoleka na tribunal ya Nzambe. Tant tokoleka na tribunal ya Nzambe erreur moko kaka ya muke. Oyebi ke péché ya muke ezate. Péché pe ya munene ya te nyonso ezaka lisumu. OK. Alors, soki yo kanisi ke soki kaka na yibi kaka nguba eza nango lisumu muke. Nzambe ko permettre nga na kokota lola. Na lola pe repêchage ezaka te. Ezate ko lokola bo raté examen yo to pesi sous 2 mois se préparer o ya osasu non 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 ça dit nazaka sévère pour na yebi moto ya lifelo ezali ba koni ezali na yebi ke biso na se mokili na se moyi oyo batindi biso pour na to se qualifier tant surtout o nzamba pesa muso vivre 100 ans muso 120 ans muso 80 ans muso 60 ans muso 40 ans muso net mikolo bana ba jeune ba âge génération comme il passe pour ça 50 ans pour ba simbi simba ki se ba simbi gege. Alors Nathan on a so se qualifier te OK directement na lifelo yango moni fona za la sévère pour te mukolo wana yozika moto te peli susu bible zoba biso ba pasteur biso to terre sa malam to za la juger sévèrement donc yango ngape na za sévère pour nzamba kotuna nga ba ama batu nyonso tu oyo bayaka na église o nga akambaka ezala na internet ezala na église la moisson mondiale partout dans le monde ici qu'ils allaient. OK, merci messager pe bandeko oyo botuna imtuna mino bozui biano pour kalate to kota na mutuna likambo mais question msusu ya suka les messagers ba commenter kande bandeko basalaka balobi na makambo nzambe yo échoué yango oke ko batama na makambo politique na yebite eza ya solo ou comment ndeko na pas kozwa réponse nae na yebite so na bosa pe ba question msusu selon ka bande msusu comme ça to mekape kokota na mutuna likamu na biso otokoko pambola peuple na Zambie. Ouais na sina yoki ba question na pe mingi batebele pe ba benga nga baloba omoni lelo vision église ndenga na zo monela ndenge batebele ba omonela te tokoko loba netia tozana Manchester na Angleterre tozo Manchester Londres za bamboko nga vandaka esika na prestaka so na biso ke bato belé bazo kanisa kozala na église za kozala na 30 50 40 personnes mais bato wana bazana ba église te za musique ezali ba agrégat social ezali groupe ya ba aventurier groupe ba ndumba ba obenga église. Alors nga sikoyo lokola mikolo tozana salle te ke tosambela na ndako bato muso ba kanisa ke na kangi église non na kangi église te et puis église ya Jésus-Christ Jésus-Christ a une église à 100 personnes église à Jésus-Christ a une bandao si on a comment travailler le roi Jésus je travaille dans la cellule pour na sentir que na poto za baventir ba pasteur ebele baza na poto bozonga na Kinshasa ba parents na bango ba yebi bango ba pasteur te ba mso bazaki ba yembi ba mso bazaki ba choriste ba mso bazaki ba na nguba ba mso bazaki ba na ya koteka boudin a sale fort na ya na poto a moni siko ka okoka via poto te à s'introniser à comme naie pasteur d'aventure donc souci les alliés à ben dabino ba mbongo à ça la ba conteneur ne l'église ebele za ba charité
Yozo que nous avons ces églises, nous avons charité pasta, bah film nous surtout boya chaque dimanche, azola que ça habita na batebele, bendi mbongo na sima mukoko na bino, asali conteneur, asali asomi bandako, bino boye biate leur monte. Yango moninga lo bagino na se concentrer sur na misala et sika ba amba zali sauver en Afrique. Soko tali na osenga ndeko picha acha ba image ya Kingasani na ya Masina bomona ke na deux grandes églises o nazo kamba awa na poto nazo travailler na ba cellule. Bazana na cellule na France, na cellule na Suisse, awa Manchester na cellule. Misala nde ezo laksa. Donc soki bato bazo kanisa puis là na kozwa salle nde ba komona ba conférence, ba komona ba nini ndenge na oke sa ba conférence ko na Brazzaville, na Douala, na Dakar, après dans le Québec, na Canada. Donc c'est comme ça que je travaille. Ok, voilà, le proverbe à Epsibiso, c'est comme ça, Azako travaille, et c'est n'est pas pour comprendre vision ni mutu na zamba zanango, mission ni zamba pesie, ministère de nini, zamba zako kambaye pona, kotambo lisango, mokini mobimba. Alors le messager, Tony Tozo na mutu na likamuna biso, parce que lelo, na sepela qui vraiment, kotu na mutu na, toujours la culture, la culture politique et puis religion. Les religions des ming là. Alors na meka qui un peu ko bon ça ma mituna nangai na outi Afrique na kuta na ba réalité na moni motema nange zotanga makila pasi na motema komona évangile oyo to memaki na Afrique Congo et memaki réveil partout mais lelo oyo Congo est commis na ebité nini na loba côté évangile et comme il passe pe mawa yango na lingi na émission au face à face mama bena ilongo na yo proverbe message nini ya ton na ngongo tozo ke nango oza moko zali mutu na Nzambe. Quel est le message o tokoki ko révolutionner peuple na Nzambe na ngongo tozo ke nango? Mama bena na bande ko batali na ngana lo bananu ke bato belé na poto ba kotali felo po ba moko ba ba ndimité ba aventurier balandi ba passer ba aventurier omoni ta na poto eza ba bazanga problème mikanda bazanga ndaku bazanga nyoso église ata moko te ezo so bongo en charge église ezo sa misala na ngote église nde il fallait zwa charge ya bato bazanga mikanda charge ya bato bazanga banini lelo soko za mukanda to ken église ba komo sekayo ba ochola yo ba opanza vie na yo soki pasteur apesi au mois de lukuta fo bato tu ba yeba. Alors, ça soit église. Or, ngati lelo. Natana bato belé, o kutu ba yara soit église pas na ngate. Mais o bazaki na ba problème mikanda na eda bango. Ba misusu ba ali awa, na zula bango ba vokanga na futa, ba misusu ba ali na eda bango. C'est ça l'église. Lelo so ke pas ba musulman komi lelo pas, ba sali lo cotisation ba peso ba na commerce. Mais biso ba chrétien. Nani yango ozangi mbongo kende pas chrétien ba kochola yo. Donc message ya siko ezadini. Omoni na semaine oyo, leto bandi Donald Trump a signé décret loi. Alors, Jérusalem est comme capitale, il y a Israël. Depuis Kala, capitale à Israël, a Tel Aviv. Or, tant Donald Trump a lobby que Jérusalem. Donald Trump, il faut préciser, donc président il y a États-Unis. A lobby que Jérusalem est comme capitale, il y a Israël. C'est-à-dire, la prophétie où l'Obama est comme 250 000 ans avant Bisoto Botama, et ce qui est dans le Koksama. Prophétie Zobanine, dans la Bible, au commande dans Zacharie 14. Zacharie 14. Zacharie 14, je vous dis que. En attendant, les messagers à Zoluka. Message, topé verset. Zacharie 14. Zacharie 14, Zolbaboye, Mwinda, Irusalanga, Mwambulu, Menatanga. Et Zolbaboye, voici, il vient un jour pour l'Éternel, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai donc toutes les nations en bataille contre Jérusalem et la ville sera prise et les maisons pillées et les femmes violées et la moitié de la ville sortira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville.
car l'Éternel sortira et combattra contre ces nations-là. Nasuki Kawana. C'est-à-dire, Awa, Jérusalem, Zacharie Zaki prophète Azolo Bake, Tango, Jérusalem est comme capitale, il y a Israël, et que suscité conflit, oui, que Israël, ils allaient horloge en Zambé. Mokwa horloge en Zambé, ça ville à Israël, nani, Moka Israël. Alors, Nesika Oyo Batonga, mosquée à Mounene, il y a Jérusalem, ils allaient Nesika Oyo, ils ont temple, et c'est roi Salomon, ils ont un temple à Salomon en Wana. Et c'est quand les rideaux et katana qui en trois parties, en deux parties, les Yeswakufa qui ont temple wana lelo, et c'est quand on a juif, banani, musulman, batonga mosquée. C'est-à-dire, il faut babouka mosquée pour batonga temple. Guerre au côté entre juifs, na musulman, et Israël est un pays moko, ils ont des frontières. 7 pays, ils ont très farouche. Ils ont rendu au Congo, tous ces pays moko, 9 voisins, ils ont contre Bisso. Donc, ils ont attaqué Jérusalem, ils ont bunda, mais ils ont quitté la Jérusalem. Ça dit que comme une étape, il faut que guerre, 3e guerre mondiale et quota. Parce que la 3e guerre mondiale, il faut permettre de mosquée pour batonga temple, penangonga wana enlèvement salama, bandimi ba que nous vanda 7 ans na likolo divisé en 2, 3 ans et demi, il y a tribulation, la grande tribulation. Après Jésus-Christ a rokita na mot des oliviers na Christ ba santu oyo ba baza born again. Ba oba na Bible te, ba oba ke obina te, mais ba oba bota masika. Nde yango wana. Donc, biso siko ba prophète, biso siko ba pasteur, biso siko ba sali ya ngonga oyo. Tant que moni makambo zo kokisama, tozana message mususu te, s'il faut pas yako préparer bato ba kota na bokonza likolo. Tozana message ya ba miracle te, tozana message ya ba voyage te, tozana message ya mikanda te, tozana message ya ko bonga te parce que lelo bato ba komo tia matériel. Matériel. Yo uti Afrique. Au monde ndenge bato to kola na bango o to banda na bango évangile au monde ndenge bakoyi na matériel bamsu ako simba kisi likola matériel. Or vie à Yesu Christo nzambe na sa mokili ezaki enseignement Yesu aya somba lupango taza vendre papier Yesu aya zaki na punda te punda à l'époque ezaki voiture Yesu azaki na ngote punda azaki na ngote pour ezaki enseignement pour na sabino ke toye na mokili to ba lekinzela to kotika nyonso. Bon, les gens qui ba yo pour pambwama ozana ba mituko kabara yango zo mono mais nga na pambwama na escroka mutute lelo ko mona ba pasteur azo ke église azo boule que akeko so ba mabonza bato basala ya kenda musalate ya vana donc c'est là non ya bu asala musalate azo ke église ya dimanche azo sambela bino do sambela bino do sala boyele mbongo soko yena mabonza te yena offrande te alakeli yo mabe ayinio oh ngai ndenge na banda ko sambela ti na comprendre que Dieu bénit le travail de l'homme nzamba pambola ka musala soki yo tala na ba bible basali na nzambe surtout bazako sala Abraham Paul azako sala batante aotonga batante soko ken église omoni pasteur asala raté c'est un aventurier un pasteur faut sala à part qui pastora avant côté faut za na musala même Yesu azaki charpentier soko pasteur na bino sala musani au monde a tioko poso c'est boyer a commis chocolat et comme na ba verre monani azoya chaque dimanche matin a bien zaté le kola ndenge mo sekonzo na sakina bazaka aye une église aye ozola mbongo donc bato bazo ke na église ndenge bato bazo pesa mbongo pesa ndenge bozo préparer l'ifelo oh biso peuple biso basali na nzamba solo faut préparer peuple pour nokelola voilà message à souka mais na ko bimisela biso te comment préparer peuple ko préparer bango comment. Mais préparation za moko maté ezaka moko Yesu akokuta na Nicodème ezana Jean 3 banana 1 na 16 Nicodème ayo yebisa akuta na Jésus na butu atuni na sala nini Jésus abiseni tozaka na lelo moko l'amour de Dieu et l'amour du prochain comment yo olingi nzambe trop mon arrêté mes voisins na yo opesa rembote te ngeza na bato nsuto kuta na nzela toyebana te tozala ba camarade te ni na d'autres alinga nenga te pour na la vérité alinga nenga te po akenda po moni problème to za ngwa wa ezana click ezana ba mususu ba na bango groupe ba luba
basambela bakanisi ba église beza bamsu bazali groupe ba Congo basambela bakanisi ze base église eza bamsu groupe bangala bakenda église bakanisi bakenda basangani bangala batie bible olie babenga ngo musique ya bangala bango balobi base église eza msu ba shoyili musique ya ba shoyili olie bakenda la musique na bango balobi base église a solo ezali ekolote église ezali ekolote nga église nazo kamba naza na ba congolais à Brazzaville na ba Brazzaville na ba ivoirien na bisona église faut za be kolo nyonso tout soki boke ekolo moko kaka bozali groupe ya bato bangala baluba banana ba do bozali na bino muziki ezali église te et puis okeli fait voilà bande ko ngai na ngongo tozo kende église esengeli préparer peuple na Nzambe na batan oyo boy Touti koyoka ndenge le messager azoloba Israël ezali horloge de Dieu. Mais na lingi vraiment que messager po bato belé balandaka ba information te. Peuple na Nzambe biso to sambela toza informé te. Or Bible ezo biso ke biso ba chrétien senge to tia misu na biso na Israël to yoka ba information ni nezoleka. Par exemple quand ande batumsu ba Rolanda ba roye ba information kana émission oyo to lobi mais ba kenda kan église ba simba Bible na place wana. Oui ça ba oni. Ma ben c'est simple, l'homme ne donne que ce qu'il a. La plupart ba pasteurs rebelles en Angleterre na Manchester na lobela bango so ba ye place onga na okamba ba za ba chef à protocole. Ba msusu ba oza ko kombo l'église. Na ezate ko kitsa mutu. Eza niveau na bango. Lelo oyo bazaki ba choriste lelo oyo bamso ba bloquer Bible ba yebi ata Bible te ba oyebi soki un aveugle conduit les aveugles ils vont tomber tous dans les trous oyebi trou wana ezali trou wana ezali malédiction trou wana ezali kozanga libala kozanga bandaku lifelo eloko ezokamusa moninga ndenge naza boyi napesaka Nzambe avant na ya église Alexandre na monte navanda na ba grand prêtre ya mokili oyo etange producteur etange makama bilamba tout ezaki école nga lelo oyo nakoki ko s'azarder te na ya l'église na mibenga pasteur so nzamba benga te mais lelo ya décourager nzamba aider yo olongo Afrique komi poto ololuka musalo sala yo ngo mikotsa pasteur pour benda batu mbongo pasteur pour que nous sala charité oyibaka ba yibaka na église te ba yibaka na pocha nganga te soko yibie pa nganga okokime pa Nzambe nganga okoka kubundana Nzambe te mais soko yibie pa Nzambe okima wapi alors lelo oyo mona bato belé ayebi même évangile te mona job description na un pasteur lelo to a un problème pasteur foyeba pourquoi il est pasteur musala nzani yes pour pasteur OK na quelle église mona moni pasteur aso s'occuper na offrande yo za témoin bato babinga na plus de 20 ans ministère na tikala ko simba offrande d'église te na ko simba ngo pété eza musala na ngati musala ya offrande eza musala ba diacre na ba diaconesse. Un pasteur azali bongo prédicateur de la parole intercesseur na ko luka ko pesa solution na bandim. Un pasteur aza muta simba mbongo te mais lelo okende na église mona pasteur asambela muke alandela mbongo trop so y pasteur aza te mwasi na ye muta osi mbongo déjà muta ndengwana so ayebi job description te ayebi musala pasteur te aza yo mo aza na confusion yo landi muta ndengwana okende wa pasteur azo ya dimanche ayo côté ya abetani masolo makambo eleka na communauté au mona matea mobimba so yi mikola yo zo pesa dimité asaleli yo matea azo tonga yo soki oyaki kolela oza na problème aliya bando c'est wana mikolo soko kimi église ozo ate yende ngazaki ale azaki na ba problème ba ayaki to bondelaki pona ye et puis lelo ba témoignage ozo lika na église ba témoignage oro nana kufaki na mona ye otaliye alati atie ba faux cheveux mutakutani na Yesu akotia manzaka milai mutakutani na Yesu tala ba maquillage mutakutani na Yesu tala tatouage akutani na Yesu te mutu soka akutani na Yesu lo lenge ne ko changer mutu soka akutani na Yesu akolinga prochain na ye donc côté ya batu kokota na lola ezali ko yebsa batu l'amour du prochain et l'amour de Dieu lelo oyo batu boni bayaki mabala couple ba une église kaboli bango pasteur azo sabe omone ne boza boye mama fwa bimsanda kuna ye bona boye combien de ba pasteur bakangi ba na Manchester ba ko mufuta bambongo basala ki ba single man bakabo boyebi ba komona bango boloba batandwa ils peuvent même pas prêcher mais bokina na l'église na bango donc moi je continue avec le Saint-Esprit musala ezo monana bokota na Sentinelle TV bomona musala na salaka à travers le monde je suis l'un des pasteurs les mieux suivis na solo bango sans
qu'on se glorifier ou bien sans qu'on se vanter. Lelo oyo na Manchester, soko tuni mutu tout dans le monde, pasteur ni boyebi na Manchester c'est moi. Soko tuni mutu pasteur ni boyebi na Londres, ezanga, eza bangote. Donc nzamba yebi bangote et puis je suis en train de faire un grand service, un grand travail, ba yeba un grand pasteur na message na. Toi tu as quel message? Voilà, messager à lobby ba yeba ka un grand homme de Dieu à travers le message. Message ni ni ozanango. Voilà. Alors, il faut essayer de un message. Alors, Moutouna Zambé, eza préoccupation nanga, ezo salanga pasi, komona, nangongo génération, oyo presque, basai na Zambé be, ba komi na abandon de la foi. Parce que babi mbisi landakisika mai et tcholak. Bandimi, balandaka, basai na Zambé, oyo bazote aluba Zambé, kat na solo. Mais, na moment oyo, régression ekoti makas, abandon la foi, ekoti makas, na basai na Zambé. Mais la méthode ni toko ko sala pour na koluka ko sauver batwana oyo ba abandonner foi. Méthode ezaka mongo la repentance. Moni problème ali nini problème ali tant to benga maki biso tant to une église basalo ba recevez Jésus-Christ vous serez sauvés et toi et votre famille. Batika oui ça biso te yamba ye sur visa, batika oui ça biso te yamba ye sur bota. Alors l'air ba pasteur au lieu ba yeba batu que bolu kana bokonza likolo ba komo la ksabatu ba matériel ba to soki ba ye ba moni matériel ba to ba yeko luka bana ba bota ba ya so église ba to ba za ko luka bana ba ya so malanité donc makamona no surtout ezali bongo eza malam donc tango tozo teya il faut to yeba eloko nini tolingi message nini tozo pesa makamuni toza nango eloko nini toloba eloko nini tosala donc ezali ndengwana mais soki yo mutu olobi ke oza na Nzambe oyebite eloko nini yolingi éviter beaucoup de Nzambe zani éviter ngongani to na on a lobité que mutu lokola yeso azaki na ndako te to sanga bandako non to courir sur ma matérialité et puis même lelo Bible est claire Bible lobi j'étais malade vous êtes venu me voir à l'hôpital j'avais des problèmes j'étais à l'hôpital vous êtes venu me rendre visite j'étais emprisonné vous êtes venu me rendre visite à chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits vous le faites à moi combien de fois ba pasteur ba kendaka en Afrique prison. Combien de fois ma pasteur dans l'église ko aider ba veuve na opprimé na la sala ngo na ok na Brazzaville ko somba terrain munene ko bana orphelinat parce que tu as un problème politique na Congo to ko na Congo te tito ko benga na ba étranger ba kuna donc toujours kende ko aider batu ba na posa un pasteur azali serviteur mais lelo o ba pasteur ba koma ba roi ba koma ba chef ba koma ba PDG. Un pasteur, c'est celui qui donne. Un pasteur, c'est celui qui donne. Jésus a fait les miracles. Jésus a donné du pain. Jésus a donné le poisson. Lelo ba pasteur a lelo. Quelle est l'église? Il y a un pasteur dans un mukanda te ba benganinga. Pasteur a demandé moi si madame nanga olingate total. Mais un pasteur celui des gens ko ya mamutute. Musano qui pastorait zani. Lelo on a hiver awa église ne somoni yango bimili banda et ko pesa miliki ou bien ti ou bien café na ba clochard o ba ola la libanda o ba zola libanda donc nyo sone za musala na biso eza musala na biso ba pasteur et année prochaine boko mona nga en œuvre le na zo salle na ko bando ko sala musala wana sikoyo bato bazangi mbongo avocat oye na futelo mbongo avocat ozangi biloko olia na peso biloko olia ezali te na zo peso po dimanche oya na église non zwa na yo soko oye église oye soko oya te essentiel nga na sali musala na ngai Nzambe pa zo pambolo na donc lelo ba pasteur ebele mona un pasteur olia zela nzamba futa ye azoza bandima futa ye oyebi mundima opesa yo po ye pa kolu biso tu na poto to akoluka na babona ne boye daye na babona oyebi ngai bato a council ba yaki awa je crois que vous avez une picture ba yaki o ba okanga biloko to etunga biso na Afrique na ba décembre to futa ka nyongote parce que tout ça ba tata mwasi ba oncle ba tante ya ko s'occuper na ba camarade donc boya retourna un africain retourna ke nyongo na décembre été mais lelo oyo omona mutu alobi aza pasteur asala ka don te même na quartier na bango ba yebite ka pasteur asala don mon côté mais ayara ko yiba faute ezali ya bato o ba olanda ba pasteur ndengwana. Voilà, bandeko mino bolandi balobi eza foti ya bandeko oyo bozolanda ba faux pasteur parce que euti ko toucher nga makasi na message oyo elobami na kati na Bible pe ezokokisama ya
à Jérusalem lelo komi capitale. Donc Bible ko sakate bandeko nanga, Bible ezali solo, maloba eloba maki to mona ngo loko ya black te mais ezokende malembe na koyeba kokokisama. Voilà bandeko, to komi presque à la fin na émission na biso, émission vraiment nazo dédiée en gros na ba maman nyonso o ba yamba kinga en Afrique, soki na lati boye, maman Chantal na Brazzaville, atongila kinga teni oyo ya maman vraiment na dédié émission au fin de l'année oyo. Nzamba kende komuna bino ba mama ya Kinshasa bandeko nyonso ya Kinshasa mama na biso papa Féroce na mama Fifi na Germany mama ya biso Marie na Lyon ba mama ya Amérique ba mama ya Canada Paris Belgique vraiment naza déjà ba mama ya Suisse pe ba mama ya Suisse na bosa binote na perdre presque ba numéro ba mama belé ba numéro nange koleka na bo contacter ngai mama Tabita pe na Germany na bosani binote mama bena déjà naza na retour awa déjà bozwa numéro nanga bo contacter nga parce que naza susu na ba coordonnées na binote alors nazozonga lisusu pa mutu na Nzambe na meka peu ko succès émission na ye avant to succès mutu na Nzambe message ni nango parce que tozokota mbula ya sika kalate toza na décembre message nini oyo kokopesa bana na Nzambe na mbula ya sika oyo tozobanda pona yebi ki kala tozokita pe Brazzaville kokende kosala musala na Nzambe. Bon message ya suka et ali Nzambe ako restaurer oyo tout to perdaki na 2017 na 2018 restauration munene ko salama na situation en famille na foi na biso na ba mikanda na mabala na bana ba classe en tout cas restauration munene osama na ba oba oluka Nzambe asolo donc restauration munene Nzambe akozongisa bane onyonso monde des ténèbres ba communauté famille ba église abandoki bokenda osambela ba église ba pasteur ba gege o ba sala bino mabe Nzambe ako restaurer ango conseil na kopesa na bana na Nzambe le fait que simbi Bible le fait que zo une église et c'est comme on va yembara il accepté aux chrétiens parce que diable lelo Satan a lelo place à ma casse à opérer en église surtout que ba sur aucune église et que bakambi baza bango se kolomoko les églises des musique kende et c'est ka parole n'esprit en Nzambe ils s'accorder c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Voilà ngape nazali susu ko souhaiter bino mbule lamu kalate tozo kota nango et mission oyo na dédié ngo na bino nyoso tout na caméra to sungami vraiment na papa na biso papa papi molongi yene mutazo sunga biso ba image nyoso soki bolanda ngo eza na nzela na e et puis na ebité mutu na Nzambe mot de la fin parce que olobe biso makamwa minene avant na moi synthèse moko ya muke mot de la fin et puis séparation de to kabwa na quatre émissions. Omoni avant aussi là na question yo tuningate na osenga na mutata la bilan ya vie na ye pasteur tala bilan est-ce que 2016 et 2017 osaki pasteur ou bien osaki escroc maman tala bilan na kati ya libala 2017 oyedaki papa to yaki yo ndoza problème na kati ya foyer papa yo petala bilan na yo na kati ya foyer est-ce que osungaki maman est-ce que osaki papa malamu bana pe botala ba bilan na bino soki bosungaki baboti mutu na mutata la bilan na ye toyaki poto pona okufa te toyaki poto pona bafwa kumputu te toyaki poto kozwa poto zonga mboka alors soki nano zonga mboka te banda ko bongama kozonga mboka soki nano yamba Yesu te ngonga ngo akoyamba Yesu soki oza na église abaventurier ngonga ngo kozala no mutu te ko to mesana na kokende wapi lelo kamusinga na moni ezana ba sœur ba frère muso bazako sambela nanga bazako zo vraie parole bakomi kotia ba choko bakomi na bango loyenge bakomi na bango bisala sala na kati ya internet na ba église bazo sambela ndeko nanga bo pengwe bo bungi pe lifelo ikolanda bino ngai na zobelela ka bo bima parce que lole ali lifelo ali lisusu moi sinon surtout oyo ali oza naturalité. Moi sinon surtout oyo amone la mobali akota lola te lifelo ekoyambaye alors pasteur biso ba passer tous à la juger makasi soda linga auditorat militaire terre pour ceux qui soda ken auditorat ayebi ke mibeko ko ya un pasteur ou mibengi pasteur soko mibenga passer pour bimana bana batu oyiba ko eskrokara ngonga ngoyo o se repentir parce que
mokolo tokoleka na jugement liboso na nkolo to rendre compte ya âme moko na moko ya ba aventure moko na moko to sala na église na komona Yesu. Vraiment na pesi merci na bandeko nyonso ba soutenaki ngai. Na za bandeko ebele oyo ba benga ngai. Pasteur Nzambe atindi ngai pesa kombo na otinda offrande pesa dim lelo kaka oyo pe lelo oyo Congo Flash na Paris. Abisinga pasteur ozo voyager pesa ngai natinda mo atindeli nga 100 livres na so ya lelo. Donc bato ebele ba maman Marie à chaque fois naza ko avion maman Marie moi swana na Lyon atia yinga maboko moi si a papa na biso le futur président na Suisse na boyo tanga komo yemo yebi Suisse na kenda ba ticket na bangodo bato nyonso ba mama nyonso tu ya Germany o to za ko pesa offrande ne dim na eza ba mama msusu na bungisi ba portable na bungisi na ba yiba inga portable na zata na numéro na bino souté. En tout cas soko moninga nazo bengote ninte na bungisa numéro na yo benganga lo ba pasteur numéro na ngango na bungisi bato belé parce que ba bungisi na iba iPhone mutu nyo surtout atiaki 1 franc na ye atiaki nga na prière alandaki Sentinelle TV nzamba pambola to continuer bongo na nzambe to continuer bongo na nzambe. Vraiment merci na bino nyo so bolinga biso na ba ba finga kinga na ba encourager nga na ba oyo ba bénir nga na zomona ba msuko tindela nga ba sapato ko tinda ba chemise ko tinda mbongo pona musala oyo nzamba pambola bomoni bien biloko na bino botindaki bomonaki komaki na église ba filme ya ba kokenota ba hôpital to laxité po bato bazana tanga passer soko pesi bango eloko filmango et komi propagande donc et komaki bilamba et komaki to continuer nzamba kosunga kozala bien tozo sala orphelinat Brazzaville pe Kinshasa toza na posa ba partenaire o nyo surtout nzamba ko toucher pour na ko soutenir biso akozala bongo la bienvenue pe nzambe akopambola. Donc 2017 eleki to komi na 2018 ezali année ya restauration tokozwa restauration na Congo tokozwa restauration en église tokozwa restauration partout. Vraiment nzamba pambola na pesi papi molongi merci na tango nyonso tozaka na posa na ayaka sans condition. Merci. Voilà, nous sommes presque à la fin. Sentinelle TV1 Bolandara biso mokili mobimba na présentation bozalaki na mama Bena message ya motuya esenge na biso to ebakotia makanisi na biso ndenge mutu na Nzambe auti koloba. L'Israël c'est l'horloge de Dieu oyo biso ba chrétien esenge to tiaka misu na biso mitema na biso tozwaka ba information na oyo nyonso ezoleka na Israël surtout biso ba chrétien donc to longwa mingi na kati na distraction moment oyo biso ba na Nzambe église de Dieu et koti na distraction makasi yango ndenge message moko mutu na Nzambe alobaka alobi que celui qui lise fait attention. Celui qui est en train de lire, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit, c'est que c'est lui. Quand vous verrez l'abomination s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Abomination totale on déjà et là il y a une église. Basa ba pasteur bizali na bango. Ba pasteur ba komi ba gang. Ba yanke nyonso ba miyibi nyonso ba ndoki nyonso ba koma ba prophète ba pasteur. Ba to baza otali sabso misapina zando. Bango ali ba koma ba pasteur ba osala ba vanti. Alors il faut keba parce que faut keba vraiment to komi presque na suke singa to keba bato ba mi pesi mingi na kobina na koyemba batiki liloba na Nzambe batiki losambo mais ba koti na kati na distraction to ki ma distraction to landa ma ba information oyo zoleka na monde parce que kalate yeso azoya na bosanité avant aussi ça yes ba oyo nyonso tout ba kima la moisson mondiale ngana perdante ngana lokola Jean-Baptiste ba o ba boya iko so baptême Jean-Baptiste ils ont rendu nul ba randaki nul le destin à Dieu à leur égard. Moïse a epsi bana Israël ngana sauver no sauver bino ba bengani ba souffraki 40 ans soko bengani Moïse na vie na yo au coron point 40 ans. OK. Zongi l'église na yo ba programme sur Ali aux à la bienvenue. Na Paris, na Suisse et na wapi la moisson mondiale vous êtes toujours les bienvenus na kata musala o tozo sa na ba cellule na biso vraiment na perda ki ba numéro de ka tozo bwa kambela ba numéro na biso kozala wana bobenga biso mama Bena kala te émission na biso pe tolobelaka on l'appellera femme le ko na zongi déjà na mboka na biso awa kala te bokolanda ba émission na biso ba mama na on l'appellera femme et na bosanité pe lieutenant na biso na Brazzaville aidaki wana kotanga kombote mais lieutenant place yozali na peso bambote na kati na émission oyo
bosungaki nga boyambaki nga malamu na Brazzaville pe Kinshasa et bande mosusu pe otomona na kite voyage ezalaki vraiment na lombango mingi mbala na sima tokomonana vraiment bozala rigueur te mama bena okomaki te mama bena tomoni te mama bena mais tokomonana toyaki toujours na cadre de mission Nzamba pambola bino tokomi presque à la fin à la prochaine occasion moya séparation mutu na Nzambe na ebité papa papi pe molongi tosungami na bilili na ye Nzambe vraiment lekana ko ba kopambola bon nga na fête à Noël te pour Noël les ali fête moko satanique les ali fête il y a Guégué il y a Satan il y a Dieu soleil parce que Jésus-Christ abotama le 24 décembre était botala na mali les ali banda soki mwana muke batike na crèche akokufa donc mutu moko kutute ameka ko souhaiter nga joyeux Noël Yesu atikela biso fête ka moko ya Pâques donc nga na fête à Noël te d'ailleurs na ngongo yo biso ba congolais tokoki kofete pour na mboka na biso génocide ezo salama il faut tozala na attitude ya ko glorifier Nzambe pe ko luka ko libérer mboka merci voilà boyambi message à mutu na Nzambe Nzamba lekana ko ba kopambola bino bye bye à la prochaine occasion Nzamba lekana ko pambola bino na bosa ite pe famille Songo fin de l'année oyo mama Wivine et mama Franco bino nyo surtout place bozwami émission oyo na dédié yango na bino bye bye bye. Alors, il y a un